taka ya zong singa na simi micro na zo bwaka ya zo bina na za déjà mon lingi mon tout zo bwaka zo bina les orchestres na iti so le bi oui oui so le bi non non do mo na lo bagi oui wa na seke na za petit na ye les sum no ça les sum mais ma sum to ko kana ate ezate na za la blaze de ba yebelinga na sa pe bona prophéter na 50 mo yebelinga espace à 2 mois ata mo na za na nga ezaka ki na moment au groupe ezala na posa ke to sa lelo ko mo ya sika na binga na za ni matin fona za tana mama bilo na nga mo pembeni mageza botayo zwangu ya kobana na bota mana mona te motaka bola sentiment na moto nzambe awasa komela soki mbongo esilie telema kende oh lelo lelo mama lelele toko baluka atana yetoko lelele toko ngoluma atana mabele. Que la lumière soit et la lumière vive. Et bonjour à vous très chers amis internautes du 3W Vision Plus TV. Et nous sommes là pour vous informer, vous mettre au cœur de l'actualité. J'ai dit un grand merci à cette grande équipe technique de Vision Plus. Un grand merci à Hilaire Clark, Nyok, Abondon, Miranda, Miranda. Un grand merci à la prise de vidéo d'audio Enfant Gatti. Un grand merci à Bella Dinganga, Maman Sociale. Un grand merci également à Maman Elisa Pedro Monoko Banque, Maman Chérie. En tout cas, merci beaucoup Maman Sociale pour notre Nanga. Voilà, question de parler aujourd'hui d'actualité de l'orchestre fait des feux rigola. J'ai reçu pour vous le FIFA animateur Nyos ya Congo et il a été suspendu à Tika qu'il est à démission mais balou quelle est la suspension. Vous comprenez déjà qu'il s'agit bien de Blaise créateur il est au Yamena plateau Nabus avec votre humble serviteur je ferme quoi téléphonique to bet un peu ma solo na to banon ezala kinini nana ngwa tinda ki oh mo pa onani lelo to sona Blaise créateur le FIFA et animateur Nyos ya Congo et bo me camper ko eba ezala kinini de tinda qui a déposé lettre à démission. Voilà, sans plus tarder la côte déjà le FIFA des animateurs congolais Blaise créateur. Bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Bonne santé. Ouais, pepele Galère FIFA. Nazala nga. Aucun n'a pas. Non, nazala nga yo moni trop parler. Moni nazali na moment mo bezali ba moment fort il faut à la fort pour maîtriser le problème tout mais ça va nazali en mona ndo mona na mingi. Voilà Blaise créateur to betano ma solo nanu. Oyebi parce que yo ndum toza au terre makamango et tamola partout. Tu vas dans Facebook, dans les réseaux sociaux, tout à l'heure, lettre d'émission, nani Blaise créateur. Et ça qui nous ont mesuré niveau de succès, na mesuré au pesacapé sur le plan musical, il y a beaucoup de choses Blaise créateur. Non, il y a pas de problème, comme il y a malgérance, hein? Na fallait na bateau maîtriser ngo. Au cause de problème, mais nous tout on a patron moko, le pas de faire égaux là. Oko ke pe verrier suke kana yo wa faka ma sagesse wana pe mtezanga ibiso nde balo baka baza mokano na kanda te osale loko mona sa kanda obena lombango après oyo regretter après pourquoi sala yango mais nzamba za malamu na garder ga respect na comme orchestre pour ka comment na bureau ba banda ko gérer ba gérer problème après ba yo pesanga encore na banda boulot na ko sa soulete ya recours. On a la lettre wana bureau peut accepter les sous dès le naza cap mener un mouvement nazo travailler comme il faut ça ne pense pas que Blaise akebo nga ba rimer na considérer ngote na ngami mambo salema comme ça rimer Blaise azara bel et bien na 4 orchestres. Voilà mokano ngwa kondo baza mokano na kanda te eloko nini pour ça qui Blaise créateur na kanda po azo mokano wana na se akanda bato ba loka ba ye ba raison na cause mais à la passe ba otika lo ye ba ngote pe mutu moko ta otika lo zolanga solution ata na lobby problème ezaka ke mamba parler na biso za parler na biso ya libanda za libanda bano ba mezana ko panza secret nda kuna ba ona balabala eza bango ngana éducation na zwa wana za parler nanga atanga mna sala ye mabe atalika mongo za nini naza prêté pendant le bango devant micro aux important Blaise azongeli musala na comme il faut et ça qui a faire $5,000 tete ka keno Blaise créateur va proposer qui et $5,000 pas patron orchestre moko boye et pour côté simukanda na wa démission et OK va pesa par rapport de boyo kana qui une grande partie ya mbongo wana pour banda ba répétition pas a pesité yango et ko sala que non na laps de temps ozonga sous pour oluka ko retirer démission na naza artiste musicien
les camouqués et circuler, il faut battre tout. Bah, analyser on a ndenge na bango. Ya on de la sa grandeur artiste. Na soko za na succès. So za na succès te mambo eza na ngote. Nga le pas de fulanga kanga misuti kanga motema ta fungola. Ya on moni mamango kinde na vitesse bon. C'est fort mamango wana na yebi ngote. Nga za na ba problème ka gérer par groupe na biso. Mambo yo ya groupe kingani en tout cas na yebi na ngote. Mamba groupe ngani zai keno biso to yebi Blaise Créateur na ba dernier voyage oyo kendaki et biso d'ailleurs to accompagner ka vol bokendaka Russie poto ya Russie bokendaka Russie wana mais to comme Blaise Créateur au démission même nga personnellement elekela kinga on Blaise Créateur zo la keno a commis mal aimé a commis négligé quelque part aussi en tant que Blaise Créateur ana liste morte à voyage au Blaise Créateur au tikala ya on a le but ya on a le but bazo mokano na candidature moni naza a te pona kwa kize moto naza te pona kwa kize groupe naza te pona ko lo mabe ya groupe même atelo remonte naza ka pona ko remercier patron nanga ndenge accepter nga na groupe ndenge malgré ba monaki ba bloc wana mais a garder nga na groupe bel et bien na groupe nanga biro na biso mobimba. Et là, on a félicité bon gars. Mais Blaise Créateur, ça a été difficile parce que l'Obama qui déjà trouve que non, Nani Ferrego l'a déjà retiré dans la confiance et pas dans le que nous avons sali sur Zongi Sio et on m'a dit tout ce moment belé belé. Bate belé ba sala ya mabe alimbisa ya mabe kutu. Boyibit, ba mabe kutu belé. Nana ndima ke ba kozonga. E belé ba zonga. Nga mabe ngande bo mona ngana okese mona ke na ce test. Bo mona ngana télé. Bo mona ngana télé na bani ofinga. Non. Tout ça kamote. Bawana bana bakana bango balimbisa ko bango ngakana ngeza ko wana te Blaise Créateur balimbisio est-ce que tu penses que balimbisio intégré dans groupe est-ce que confiance wana au faire rigola ça qui n'ont pas na yo confiance ezala kaka ya za perte papa ya bota bana ko bota bana 6 8 10 bana tout bana caprice mo te bana comportement mo te aibi moi ne moko ndenge kenda oza bien moi na reconnaître na sala papa mabe papa limbisanga c'est important balo ba ke faire rigola za mona wenge et bata wenge ba na esprit ya kubomba o ba kongo ba ka soki a bomba na mutema na soki a lobby azong sangate muto kanga zata so pa boya gi na ye muto zata leta ga zong singa na simi mikono zo bwa ka ya zo bina naza déjà mono lingi muto ta zo bwa ko zo bina ils ont qu'est-ce na it so lobby oui so lobby non do monya lobaki oui wana seke naza petit na ye les somme non ça les somme mais ma somme tout ko kana raté ah yanga la gérer. Combien de temps déjà au Vandaki avant au on a ici ça fait 2 mois. 2 mois. On a raté mon voyage. Il y a Zambie, il y a Tanzanie, il y a Kenya, Lubumbashi, non Kenya, Zambie, Tanzanie, Lubumbashi. Après le groupe Ezawa, quand ils ont continué, on a Zaboye, place d'orchestre, on a vu presté ceux qui Nazawa na bomona naza. Parce que c'est que nous bâtissons un groupe entre nous soit dit. C'est ça que bâtissons la liste et mateke po na boissonner. Zamba les bosote. Natikala na Tanzanie nazala na groupe. Natikala na Centrafrique nazala na groupe. Et ça les l'autre. Qu'est-ce qui a fait que na ba clip oyo boaki na album o figurité? C'est normal pour nazala na ba problème. Le clip est tournement qui pendant que zaki na ba clip ezo salema pendant que nazala na ndako biro zo gérer le kamnanga. Ba longoli yango ba cordenga na banda musala clip c'est salemaki mais c'est important la place na ngape ba tche mututé au monde na yemo les pattes c'est important voir ça ba bi dage voir c'est tout voilà to zone voir na exclusivité pour ces pesa bongo bela dinganga na mama Elisa Monoko bank mais Blaise Créateur réintégration na yo tant ba bandimi que no te Blaise oza mona ndako ba longoli suspension na yo est-ce que na comité et courant peine les capenza comme bien que faire rigola à patron na peu exemple moi ils en a bateau ba sala groupe mabe ya mabe même directement les lois baza pardonner baza bel et bien na groupe ngana bango toza kamote nga una koma na beta pona te pourquoi pas dans la considérer et surtout que pour ça no moi malamu question mo lobamaki tant on fait rigola ndimi que non ozonga groupe comité puis bandimba tuna ki Bercy décision na yo ezani ni pona Blaise Créateur ngape ye bazonga nga batunanga ah eza ya solo batuna ki bongo aloba ini so batuna ki ye ngape batunanga aloba na o aloba na yebite so yo yebi imto yebisanga mais tout le monde derrière la zana groupe
C'est que Mambutu, les gars, oui, c'est mon frère. Merci, moi, on a appelé Sembo de place, c'est ça. Il peut voilà, Blaise Créateur, au Vandi, 2 mois déjà, Nandaku, avant le travail. Pendant temps, on a souvent Nandaku, et Yonini. Et Yangaka, et Baxeling et Belé, école Singa, Boulot Basala, on va 27. Attends, ma banque, vous avez un déni, mais il faut gérer. Il faut gérer. École Singa, c'est moi, expérience, c'est Baxami. Pourquoi les Cambo, il va gérer un balasima pour poser des dégâts. Parce que voilà, Blaise Créateur, tout souffle, Mamouké, Batonio, c'est manqué qui ont les médias et c'est à travers Vision Plus. Maman Tina Yali Cambo, les padres, Marie Mageza Botayo, Zonguya, Kobanana Botamana Monate Motakabola Santimana Motonzambe. Aosa Komela, Sogimbo Silie, Telemakende, oh, lelo. Mama lele toko baluka atana etoko lele toko ngoluma atana mabele ezoya nalingi na bokae nakabela naniko feregola azalaka sociale waza bloko na bangi na disque tobine evunde sevu donc bayoka ngo ba sepela elo nini Blaise Créateur ndako kana soko zongi o sala parce que tu beta déjà concert depuis au zongi kana ezate nazalaka Blaise ne ba yebelinga na osape pona profiter. Nazaka ndebo yebelinga espace à 2 mois atayemo nazananga ezaka ki na moment au groupe ezala na posa ki drosa lelo ko moya sika na binga nazani matin fona za tana mama bilo nanga mo pembeni po ba senga 1 na pesi ba sengi 2 na pesi donc na yebi ne okese biso fonctionnera ne pato na biso alingaka nazape na bien. Voilà Blaise Créateur aussi 2 mois na palin au réseau quand dobi était yo. Et parce qu'on a besoin responsable, on a besoin dépendant de la Blaise Créateur. Babylone nous préparer, qui crée nous préparer comme étant et conseil puis les sons bateau nous sommes soupé, bazoka ba décision na kande par rapport à ngao na mogono bazoka décision na kande. Non, pas makamwana na salle crété. Na salle crété, na binga nazaka animateur, fona za na bakri, na moment orchestre za na posa elo kasika, na me représenter pe on appelle na pour que ça pour présenter groupe c'est tout. Et le Congo pamba oyo préparer ça ba classique, na ngo boka ngo mingité. Attends, mon cousin Belé, il y a FIFA. FIFA, il y a un carton jaune, belé, rouge, ballon, pesé, belé. On a foulé le romoro. Jouer de nous, ça bête à cabale, latéral, la tacabotine, pour battre la locolo. Jouer de nous, ça bête à cabale, latéral, la tacabotine, pour battre la locolo. Ils ont mis de soldat, la tacabotine, pour te battre l'anzoto. Battez-la, moi, maman. Ah, battez-la, moi bien, battez-la, moi, maman. Batela mwana mama batela oui exercice non exercice car faut ça na voix faut meka wenza ba exercice na fungola ba corde atika les places moko na baluka. Ok, voilà, c'est Blaise Créateur, le FIFA de tous les amateurs congolais pour nos conséquences pour Batonio Swaza Scotché, la ministre na Vision Plus. Un grand merci à Bella Dinganga, maman sociale. Un grand merci à maman Elisa Petro Monokobon, que je n'oublie pas l'impresseur Claude Ndomba. Un grand merci à toi, Hilaire Clark, Ndoka Brandon, Miranda. Voilà. Et nous sommes là avec Blaise Créateur, le FIFA des animateurs. Et Blaise Créateur, tu as vu ce que chité, si il faudrait, et le loba fan Nyoswa Lingaka, et faire rigoler à travers Blaise Créateur, va retenir message mon reprenant. Non, va retenir que Babo Sananyos Tubayoka. Babosa na bena nyonso tu Blaise azaka akata groupe na ye na mabena malamu balimbisa nazaka artiste na bango à la prochaine on décevoir bango te la vie c'est comme ça et toujours vivre et tout kutana na makambo mais gloire à Dieu ça va nous sommes les bien donc bon retenir que nazaka na kata groupe de jeu. Oui, na kata groupe posant na kata groupe mais au sentiment discrimination te que no ba masanet moi relâche jamais ngala FIFA na Blaise Créateur. Tout dépend de la moto, le padre fait rigoler. Le padre soit le oui, tout le monde oui. Yonani, le padre boy, yondim. Le padre soit andimi, bah tout andimi. Yamwana. Voilà, le programme nini va concert ça les choses parce que bientôt la vacance. Va concert c'est belé. Torbeta vendredi na 24 na kermos moezawana. Torbeta samedi na Bandal. Torbeta dimanche et puis semaine on a torbeta sur vendredi samedi dimanche va concert zebele. OK voilà merci message à sous que plutôt Kabana Blaise Créateur. Non na lingi bino mingi ba tout balandinga
nalingi bino mingi à la prochaine nayebi ke soble bomona nga kana site na biso bomona nga comme d'habitude Vision Plus ndenge bomesala bomona nga merci na yo mopendo yo zwanga pana bato to baola nga mbota trop lelo pena pas question de dédicace nalingi bino mingi mbota to kabanelo kasuka non na bombeli bango waza bloka sika. OK, merci beaucoup Blaise Créateur. Et voilà, c'était la Blaise Créateur to zape awana ba Balotelli baza en tout cas et nyoso pono ko sepesa bo bato nyoso balinga kabongo je ferme côté les Phoenix à travers notre site le www.vision plus Balotelli. Denigo bonne santé. Ouais, santé bien donc. Nalinga yo tuba maman va to sona. Sonenga ko tuba. La tuba. Olina imbani yo mo. Nyoso kaka yelo tuba biso tuba ngokaka. Achuba. Salemba ngozongela ngaye soki ozati na koma kai yolenga. Butumala itu etali jilmasaya baranite. Natuni papi nzinga Franklin Semia moriote. Motemeza kosuwa tresi yeleza mora. On a musicien. Senga emoko. Jusqu'à longomoe. Voilà, nous sommes ici avec mon frère Tracy Eleza, il est du Congo Web, et Azapé journaliste et orchestre et à Ferregola, privé Pakadjuma. Tracy Eleza, mon frère, bonne. Ouais, je pète la forme, tout va vraiment bien, merci déjà, parce que tout ça la Pakadjuma tout à l'heure, tout ça qui penayo, Assisé Bisso, na Sepela et Makasi, courage à Vision, Vision Plus, avec Bella Dinganga. Bella Dinganga, Moussale Genekitoko, toi qui dernièrement, Nana Nina. David Mombele na car matadien ngale la première car jour ango to sala émission les gars baby azobe wa image mais tu sais que bino peut contribuer à des missions à Blaise Créateur web des missions Yemoro a contribué à des missions na Yemoro muna mitimo la libulu Yemoro contribuer à des missions ngatem na tinega sa lettre des missions ça monsieur pour ba ça peu idéologie ana masala nga monika rola elu ya masala nga elilu baswa na luka des missions bonga na zwani tangu masala nga somba bekle ngamona na Benz soit des missionnaires dans la Zouani, Baba Tselangani. Vous gagnez confiance à faire rigoler. Même pas. On a chargé de communication, on a appelé la polémique, un enfant bien éduqué. On a les gars à la TV, on a les gars à émission pour la Blaise, pour la BCI, on a encore besoin de lui, le long à eux. Je ne suis pas dans tout. Ça se sentait qu'il bien été, il y a un mauvais conseiller, peut-être qu'il conseille à ma B, et puis avec aux hommes, on a parlé, on est avec lui, voilà quoi. On n'est pas de. Ce qui est passé, oublié. Oui, les gars qui le temps passé ne revient plus. Oui, il a parlé à Blaise Créateur, à Celabiso 4 minutes, ça va bien. À Celabiso, qu'est-ce que j'avais dit? À Celabiso, Missale Belé. Tchele, oui, ils sont là, Tchele, oui. Balotelli, tu as un kaki en Molobani. Tu es bien dans Internet, bon, la polémique. Oh, bah, ta TV, Cassiti. non, bien dans Internet. Quand tu vas, c'est la note, tu as Blaise, qui non, Blaise, à l'ongwa, qui n'a pas combat battu. Il y aurait ces lits où c'est plano. Risque roson un peu ma colo. Voilà, Balotelli, ça qui est un qui nous Blaise Créateur confrère à sa lettre de frère Langa, comprendre. Et s'il est déjà mon frère, tu es dans solo. Ndéolanga vraiment. Donc, tout et ça qui est bien té. Il y a un mouton monté en télé, mais l'orchestre a dit qu'il n'a pas la guide. Il m'a fait un peu de 2 heures du matin pour ma Blaise Créateur. On a bien un numéro Blaise et les gâtés. Et sa famille, les padres montés, mon nana, papa malamou, papa social. Aujourd'hui, tout ça n'est pas qu'un exclusif, le rôle à Zongi. Je peux le loyer aux Zubiso. Merci, on a venu à la pour tout à l'heure, on a un merci pour l'émission. Merci beaucoup, mon frère. Merci à Vision Musique, Vision Image, Vision Plus. Merci à Claude Lukebakweno, na Kabelo ye. Tout va revenir na Kabelo Claude Lukebakweno. Zouana oye. OK, merci beaucoup aussi. La personne et puis Régis DJ Broad, Giras Peugeot Mikolo tout ba ça là Hollywood Cosmétique. Parce que ma fout bien zo en Suisse. Pour qui s'appelle Ibumu pour ça la teinture tout pepele Hollywood Cosmétique et pas Hirschi Love Hollywood. Babouis Martina bazana ba la poto. Kola maliko numéro 2. Oh bah Simé a bien minene. Merci. Voilà Balotelli et toi comme bisuna. Tu ça qui nous non dingue ni. T'es ça là bien té. Ça là bien té. D'habitude quand j'ai eu ta partir à groupe kaka. Non. OK. Tout à on le gagne peine ailleurs, tu vois. Tout à on le gagne peine ailleurs. Tu cas jango Blaise Créateur soit longwe. Avantage aux anangamba banani. Donc ils ont gagné mon kanisa qui mais Dieu est grand. Kaka esika ya kanisa ki mabe
nzambe azongisi eke te okanisa su bongo te sala lettre komela bango kaka nde okomaki ya kolongwa asala mpe ya kozonga donc azongaki le padre aza papa donc agiraka baesprit ya bato ebele donc bato ebele nde omonaka toza ebele donc motu tu autaka na esprit na ye chez bango soit chez ye sikozwaka moto abongo atelemi wana ye tant tomonaka ye tomonaka penaki papa ye donc moye todérange lisu ezalaka te donc aza papa aza motema bo papa azongisaki ye calmement. Voilà, merci beaucoup et dédicace plutôt Kabono vocal moko na kati album. Dédicace na PCV nanga Ael Mbali na Montréal na PC bambote ebele na PCV nanga Landry Bisidi bambote ebele na PC Mama Diva ba conteneur mère Vala na PC bambote venanga JR Bachelor petit na mino zo bundaka pembe na les padres na PC pe Yannick Kayenga na PC bambote ebele na PC Gloria Ntsumbu na Canada Gloria Ntsumbu na PC bambote na PC Gloria Ntsai Crédit Lyonnais donc na PC bambote belé na PC baza tellement belé donc na roboka misusu pe ba roboka maté Junior Confiance na PC bambote na PC La Rose yemo wa yebesi kaza à comprendre la rose. Voilà, on a des annoncés, monsieur Pinoti Kilo Miko, c'est ça va tenir sur Balinga Balotelli puis Ferregola. Voilà, c'était là Blaise Créateur Balotelli qui sont de parler de l'actualité de cette orchestre Jet Set de Ferregola tout solo boki tinapé il y a suspension na je dis un grand merci na batonyo sur Zaki scotché na vision plus un grand merci na Bella Dinganga maman so un grand merci na maman Elisa Pedro Monoko bon. La reine Pédolas na peso ba moté vraiment. La reine Pédolas. OK, voilà un grand merci à Hilaire Clark Nyoka Brandon Miranda la réalisation un grand merci à Dodi Enfant Gâté et voici pour vous Balotelli c'est ça batonyo sur Balinga Rabiso. Miso ya matanga etikaka cicatrice na matama Landry Bisidi ya kotalanga ndenge matama ekomi ebale o trouble bongo nanga bolingo notinga contre mi Dedika Binzunga ala Rajabu yango komyo salanga bongo pona lingi po bolingo nweleki ya ba jaloux Diva ba contene ya Pedro na lembi la reine Pedola ye Isaac na leli Kande yanzala etine chasera bomanzoko akanisaki ya kolyango ya moko bato baye likelemba bosalaki futenyo ngwedrioliaki azafungola oyefungola kamotema ya nzambe poyo kama bondeli nanga kerti kombo ya jogo na sopola mesala nanga na basho ya bolingo na yo Adrien bolingo na yo epo nanga ezali gute ya mai na katikati ya desert zonga noki ya kobondela bolingo na yo Pesa maman au revoir avant de kende bateau prière nangai tous les jours tokutana na iceberg et sikokuno koyeba soki bolingo ezali nzambe Jésus Christ azawapi papa azawapi papa Erike Chibaswe azawapi papa Eli Chibasu Blaise Créateur Tresi les ananga azawapi papa pesanga bongo na fe pona satisfaire ba besoin ya Colline Caprice Matia